breaking news, il y a samedi à l'élan. Normalement, il fallait aussi ça, tout quand on a dossier à JB na Kofi. Mais l'actualité oblige, n'ayez désordre pays, coup d'état populaire et ça dans Burkina Faso. Ils ont devoir na biso, il y a pour ben na Congolais miso, pour ben na Matoi, batelema, basa na insurrection populaire na Kinshasa pour na robenga les Rwandais na ba tout nyonso bata na pouvoir. Alors to banda ba news na biso na sango ya mawa, toza na sango ya mawa ko annoncer liwa ya ndeko na biso Shakara Lwa azali papa le kito papa kulutu ya mobeti monene ya ndemo Lwa asila ikotika biso Shakara Lwa naza na souvenir ya malamu na ye mbalebele abenga banga pour na contribuer pour la émission. Alors our breaking news pe Sentinel TV na Proverbe 3030 a présenté ses condoléances les plus attristées na famille Lwa. Alors Shakara Lwa a koufi na AVC. Tu éviter pourquoi a eu AVC, mais AVC les amis causé dans la déception, les amis causé dans les camomoro boye, les amis ceux qui makila et matini na motune créa AVC. Alors on a fait ça conseil na communauté na biso, ceux qui na Asda na Aldi ou bien na Tesco, au beaucoup de betterave na français, na anglais ba benango beetroot, sorry ou sorel on a mis pas na libu. Alors sorel les arokola ngai mais eza na ya kokauka. Alors de temps en temps bon melarango mususu za o eza na aldi za lokola salade, mususu za lokola ndunda bolia kango eza na ba ya rouge et ça la bien pour calmer makila. Alors to yayi koluka to boyi ka to bakufaka na ka déception basi ko bazo bengana ka mibali boyi ba ki makila na bango zo na mkono mutu na bino ndeni mona mibali bazo nyokola basi soki mwaso na kufi makila na zo na mutu na yo. Alors breaking news musana na ngwana kasi na nyoso to bosa na bakotia lo sambote to bosa na peko bima l'église ya ba collaborer na bandokité. Normalement par jour moi si azana posa ya 2000 calories na nzoto na ye, mobali ile ana posa 2500 calories na na nzoto na ye. Tant que nous sommes dans le magasin, dans le shop, nous sommes dans le total, il y a combien de calories. Tant que nous sommes dans le fou, il y a combien de calories. Ce que l'équipe est dans le il y a créé dans le mobile, et ce que ça a bataille, il y a un moment et continue à problème. Sentinel TV, Sentinel Azali Moutoua, Télémagana, tout on a mort, Kogana, Kolobela Batuma Soya. Et ça va à l'église. D'ailleurs, les gens à l'église, mingi za bando ki bana kati, bota le late ya basi, bota la basuki na bango, vous comprenez que bando ki bana clair na kati église, vous comprenez que ndumba mingi babata man église. Parce que moi na nzamba solo akola ta sexité, moi na nzamba solo akozwa suki ya mindele te ya bando kité, atia na mutu za ko nzambe, mais lelo kena na l'église na basi ba pasteur na bandimi na bayembi batonda na basuki ya lokuta, basuki oyo ezali envoûté na mutu na bango. Nga déjà sur la moni moi c'est à Latibongo, Nathalie la télé na déjà que aux années mon Christ bien au dans l'église, au na rotondi saban il y a pas c'est-à-dire sentinelle, dans le système Ézéchiel oui tout temps en mobimba, na moni batona bazala ba pasteur mais na butu bazala bango baloki. Yango biso photo dénoncer bango. Na yuke grâce ya nkolo ekité libino, mutu ya mayele atuna kan mutu nza de vision nzamba lobeleo. Mais na zona ba toso ba obenga bamsu bazo benga bamsu bazo regretter ndeni okotima na mamokili bo mais là sabino ba esi mo bongo ngana zaina ngambo wana c'est à cause de la parole ndena ekoto soki to tei bato wana te bazo mema multitude ya bato na lifel zela même okota dossier à JB na Kofi bo mona ndeni bazo détruire ba yembi sindi aza mwana na église le ba komandoki nana commission ndoki boyebi JB mwana wana suka angosé ya violer abebisi via mwana. Alors on va JB yeso akufa ipe na kwa pona yedo biso ba pasteur tokoka côté ya mokilité il faut toter un peu na bateau bazo saler la musique. Alors na breaking news alelo nos critiques ont pu faire que Jeune Afrique a relâché Kabila parce qu'elle est tout ça qui critique Jeune Afrique azumbo Kabila pour ba ça ba commentaire ba publicité à Kabila ayoka parce que nanyo breaking news a suivi partout. Alors bazoti la même baninga nanga o bazana armée baninga nanga o bazaba journaliste baluka